mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga tata simoke manguke ngani mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga tata simoke manguke ngani mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga telama wayanda lonkangu Angola ilele fa malumako Yombe lele fa malumako Muntu vangulu mumbanza nkamba Yerusalemi Adamu ye Eva Adamu ye Eva basumukini belitidi la sumuku Angola Munambanza Kongo Babutidi kaye ya Abel Abel vombele limpangendi akaye vombele limpangendi Abel masumo mayele munambanza Kongo tala tezo twekina mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga kwewena kafena wankakaku zinga wayala zinga wayala zinga wayala papa mvita yinta maitokiti beto mbangiza mona meso katelenge papa mfambanza foka sono konwako kazi ya mona Yerusalemi ya nivo mana towa mana to mona ituna samuna kwanza papa welu dilu kabana bayombe welu dilu kabeto masema kukunzi Angola kwa benu kakatutatitila mvutu kudilu nima mon ami 1989 mu 5 mois tout de zaya papa fuma longo papa dangenda kuntima wenda kuna ngombe kinsoka mkwena tala papa nkudundu bayenda ye papa défunt général Mambu bukaluaka wateka kotoka papa mfuma mbanza mumweni mwakala après midi ba défunt révérend Bobé basida nanganda papa dangenda kotele bamona ne papa mfuma mbanza mbuta kyambote bavuendi mono ye papa José Rikene unu kena diakako mukimwana mukungwa kena tukotele twelegana kyambote butagana kyambote tuzitela mo au couloir papa José Rikene dangena nifo pampanzu tokende teto yoka masolo na bango tutela mane muna bimoko biawu papa dangenda yandi fo mbuta bilangi utalembi yambudi la bana benatanga kumputu papa dangenda yandi fo tuzevo nanga papa mfuma mbanza papa dalunga na wakele bokelanga papa dangenda tatan leke mono kena yentangu ko ya fila bana ba mono benatanga kuna mputu na koki kotinda bana nanga baga utanga na poto te puna nini ngai bana nangafu baye babokoko ya mboka bana nangafu baye ba mibeko ya lingomba papa kasa ko ngatu mansono konwa présent 5 mois bana bobo babeno lutafila kuna mputu ibawu sibafa dibundu sibavamba sakanda papa dangenda kaidinga leleko mbuta bubu fiti yambulila tata kenda sadi mvutu za papa mfambanza ngai nako kangela tata na ngai nzela te pambate yende tata boti ngai pe aboti biso mono ndidi kiuvuka papa José Rikende angenda papa tata ubazolobela nani abi tata bazolobela limbisa nzambe na ngai kombona ulinga ngosusute isa référence papa yebisingake yasirosi
papa simu bakanga ne yende tata na bango yende bazo lobela abie yewana nde tata na bango papa mfambanza lobi tata ngai na kokangela nzela te lingomba oyo yangie kuna tokokende bana na bino bakokimba lingomba oyo bakopanza lingomba oyo bakokabola libota papa présent papa dangenda amona kiso ndinga koloba te atelemi atie maboko na mukongo abimi mutuna se akepa papa kulutu mai basola kuna papa kulutu na yebite tolongwe toye en 1999 papa toinogire ndako papa mfumambanza atindi bino papa simwangangani okende kinchazo salsa nchinchani bango bandeko tozolobela baye na foni te boyebisa papa mfumambanza atinda kaka message biso to salsa nchinchani ahome ya sirosi ayate papa toyebi yango okitaka ozaka na Land Rover place wana okiti na Land Rover kunti ozongi ngiamambo abamphaki batele kiendiko ngeyowafana ode kuna bawo basasa ntsinzani papa lobi boy likambote mwinda toche na se ya mesa memukolo ngai kengani na kochangu likolo ya mesa mokili ekufungwama mwinda se cha milikolo ya mesa kaka na 99 papa mfumambanza bala lunga na tindi okende Lubumbashi kofungana nda kwa Nzambe avant okende na mois de juillet biso to se préparer tokende Lubumbashi papa bengi nga na kati awa ayebisi ngai tata dirigeant Lubumbashi biso to kokende te tata mundu akokende tango alobi bongo nga na sutuki atuni osutuki pona nini ngapiti papa makambo lobi na ngai tata nazo comprendre te oyibi tata na ngate na papa na yebi ezali papa Simoki Mbangu aza wapi na suki nga papa aza na mozole yete tangu yo koti awa kuti na petit salonani na papa Simakanganda bien ye wana tata na ngai biso tozo kende Kinshasa kofongola nzela kozwa fongola tata mutu akokende tangu tozongaka tokutana kano place wana otune ngai boke susu te pona nini n'explique yo bia simba likambo wana koloba sona mutu te na libanda wana kaka na 99 wana foka ndikozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma oyo toyoki na disco papa tozalaka na yo moko papa Simakangani ngai na papa défunt papa Sebus papa Tuni papa Sebus tata bantu bakwabeta kwenda yandi kuboma batu boni bazokenda tata na boma papa Sebus azongisi ba musicien bambuta na ba service mususu papa Mfambanza Tuni ba musicien wapi oya nkamba papa Mfambanza lobite tata akende kosa ba musicien matadi boma ainsi de suite na ndenge bokendaka na tongo nango to sitinda kwa Nzambe papa bengisinga na kati na ye na koti papa Mfambanza pada lungana tata akende ki lobi ngai na linga kite bino bokende poto sala na bino na ngai to sala musala kasi soki tata mutu ake Lubumbashi pardon ake boma kozwa Koko Kinzembo pona nini en 1921 tangu bakangi tata bakangi Koko Kinzembo tata bakangi likambo na Koko Kinzembo ayebisi ye boye ngai Simoki Mbangu nazoki na kokufela na likolo me yo mama Kinzembo okukufela na se ya mai ngai na koya ngai moko tangu ekokoka na koya kolanda yo oyoki ngai likambo bakangaka ngabi ingeta papa atuni ngaboy soki sani batia ngona se mesa mai pwekene na se mai kuna na se ekuluka mutatindi kango ngapite papa me soki sani eza kuna na se mai pwe mata likolo ekosenga ndeni
papa ko senga mutu fakene ko zwango abana ko benda ngo likola machila likola bien eloko to sali yango wana tata ke ko zwa koko kinzembo na likambo bakanga malgré akoboya pamba te akanga likambo makasi na bayombe donc ekozala pasi mais tokolonga bofwa zonga awa na kikongo alobaka ka feti futu ka kugata de kivuila oyo masolo ngai na papa Mfumbanza tangu tokomi na l'an 2001 papa Mfumbanza abomba mina kati na bino bitumba ezalaka na date wana banda le 16 wana avant le 26 baya koloba ndenge toyoki na discours keno biso bato toponaka yo ezali mawa na kena ngombe kinsuka na bando tambola mingi na papa Solo na tongo na papa Solo abengisi ngai tangu nakomi atuni ngai chef Mpanzu para bono benga ka chef Mpanzu ngambi papa bosoki nga na Kinshasa toko kende papa ngapena Kinshasa na linga kangote okay be ngai nazo kende Kinshasa na vandi na kiti tubando solola oyo to yoki ya papa Paul Dibuya abimi bon nakomba tata msampu papa Solo yebisa ngai makambo oyo papa Mfumbanza papa Dalunga na yebisa kiyo tudweke ushida mbuta diambu papa Solo lelo azali susute mikuna azali azoyoka biso kengambo oyo tozolala lelo ezana kacha mutunu papa Solo alobi papa atikaki biso misatu papa Simo Kimango Kiangani papa Arma na ngai papa Paul Dibuya Tuni siko na bino misatu chef spirituel nani papa Solo répond oyo lisolo papa na ndaku na ngombe kinsuka oyo bayoka kare o renu mokeleka kina ngombe kinsuka on était là présent papa Solo alobi chef spirituel papa Simo Kiangani kuti ya alobi na terme mona tango na ke ya sirosi ye chef spirituel non papa Solo makambo yo kolobate soki na yoka kutuke papa Arma chef spirituel ambele na ndimi mais ya sirosi non ya se mécanicien limsanga nzambe na ngai wana elobeli ya Paul na ngombe kinsuka na ndako papa Solo Eli azakuna na 26 tamba zolanda biso al se reconnaître oui ya niveau soki na yoka ka papa Arma là ça va mais ya sirosi non adaseka kolobate kopesa message wana te mais babosani beto bakongo twena nkulu ndia fwafa kunde diambu dialiko puna nini nkulu ndia fwafa kutenda mudandiko baba didi diambu da papa Mfumbanza papa Dalunga da gangani kadi dioka sadila kasa ko lunga sama wonsono basala remise reprise yesediandi itata Simo Kimango Kiangani papa Paul Bukatala umbwino papa Solo ukutilinga infiltré mais ukutilinga infiltré papa Solo non asa pire petit na ngato zala kane bien non papa Solo obebisi makambo utawa papa Paul côté le mona chambre rai ki di wisi di 5000 francs congolais azoka ngakuna na Angola c'est papa Mpanzu azokolo baba angolais pumanzinga azu 5000 apesi ngai ngai kiti na yeti na Mbanza wana luki noko nzinga kabe noko reno moke vandi kuna ya pasi ndenge ngabi tala makambo soleka kuna papa Paul ayebisi papa Solo makambo papa Mfumbanza alobi oyo atiki alobate noko nzinga alobi alesili makambo baby pamba te ngai na yebike papa tikali koloba boye atiki bokonzi na bato misatu mais chef spirituel papa Simo Kiangani même likambo wana papa Mbenza akoki kobimisa ngote ye moko pe papa Simo Kiangani akoki kobimisa ngote mutu atikeli makambo fwa loba yango ezali ye papa Solo bakangi ye munoko esili donc esili
nzokande noko azo bisanga keno ah donc c'est que makambo papa lobaki ekosalema oh papa yebisaki nini abi papa lobaki na ngai bana beto bafoti vamba na tango bayoka ke papa simu makanga ni chef spirituel bako boya ye bako linga likambo wana te mais mukolo bako comprendre que aza koko na bango parce que ozala kati na bango oyo maloba ya papa nzinga siko azo yebisa ngai oyo basolola na papa mfuma mbanza na le 15 na butu wana safa abisinga mbongo kolia te zwa mbongo wana tanto kosala ntinisa na poko changu na sana ntinisa na bima vedete on a 2001 avec 5000 francs congolais ba mona mbongo ebele na tie na ntinisa bato ba ebete nzokone kwa polo mbakediso na tie na vandi na ngai do vandi bakei Kinshasa 12 octobre baye renu evandi ya bambuta pona kubongisa likama lingomba to kosala ndenge nini bango nyonso na kanda wana bake sima mikolo papa solo aye papa solo ayaka na 0 heure mais je pense que na bossa après 1 mois parce que umelaka poisonga na nkamba na 0 heure aye 5 heures biso to sala parade na banza papa tangu papa fambanza tiki biso likamba liboso yebisaka biso fucking kamba to changer parade to cha parade to cha kamuzole na droite liboso to bando yaboye mais na sima yo lobi to chaka par nani mozole na droite to bandi ko sala tour boy ya mibale to longo na nzembo ya Rbeko to chaka nzembo ya Koriki bendele kotelema na Yerusalem wana na biso na faki tango ye na 0h na 5h du matin aye na parade na yoki so ya bombado na si message ngabe wana ntiso ya papa solo na zongi sima na tali ye ngabe ambo to continuer parade to koti na pese libondeli papa solo aye mutashisa libondeli awa esika to sampelaka to ye poto zela yo awa yo fo utana ngombe kinsuka aye bisenga kata muziki papa solo kata muziki na kati muziki chef Mpanzo nani oyo ayebisi bino bo banda ko tourner parade boy ngabino papa si makangani ambo tata ne kutona na polite abandi ko changer makambo awa ba papa banso ki bazawana tozala awa ah o makambo ni chef Mpanzo mukolo to ko yebisa bino kombo na ye na mukolo to yebisa data botama boko yebangai papa solo akangi instrument papa tozaso na courage obeta musique te amati na jeep akenyi ngombe nzokande ayeko biloko na ye mutabengana ye te papa baye bayango ke papa bobengana mutu te papa solo akeko biloko tangwa ye atelemi na sima résidence atini mutu abengi atini eli bengela ngai Mpanzo na kei bon yebisa mukonzi na bino ngai na kei libela na kozonga suna mboko te kombo na ye koteli wapi papa to kombe papa mbenza kangani na sima résidence na vandi sui yebisa ye na kei na kozonga suna mboko te. Bon, merci papa. Bon voyage. Bon retour à Kinshasa. OK, yebisa ye parce que ye wanende bo moni nzamena bino. Bui azape nzamena biso. Ye wanende papa si mungu makangani mokonzi ya bule. Akei banda tangu na nani to bungana. Tangu yo ye otuni ngai. Oh. Na yoka question ya bombado ya papa solo. Awa. Aza wapi? Ngape na tuni papa. Bokutani te ozongi singa keno to kutani te. Ah, papa atiki makambo. Me makambo atiki papa ya minene. Oyebisi ngai to kosolo la awa te. To kosolo na nkendolo. Ndi kuna to konde solo la na nkendolo. Oyebisi biso ngana bande kuna ngatu to kabwana. Pamba te to zotanga Bible te. Mama na likambo Bible to zotala ngo te. Ndi kuna to zobongela. Papa pasi keleluyo batu bafinga bachola mwana nzinga fuma ngoyo tekula nsenga mwana nzinga fuma ngoyo tekula nsenga songa lendo kaku songa lendo kabalisa muna fata didiko ngato bau bantu ngeye munzambi wakikadila tuka muna lubanziku tuka muna mama kimpafita kadi kunswekele diambuko. Le 27 avril 2006 twatambula mama di usida toka kusoyo papa Sivi ya mona
kanzi ngai hivyo no makambo ya vambo loba yango nazana posa papa Mpanzu na ye na koti natala boy valise ya bilamba mama wana lobi papa nazwaki makambo oyo na beko ya mercredi ulakisi ngai ke imono simo kimbangu ya yokwa yengudiame mama kimpavita mama wana fongoli valise natala bilamba ozue suye me umifiniki tata Mpanzu omoni nga papa na moni ngai na uta na Mbanza Kongo na mifiniki papa kobomba mabisote oyebisi biso photo luka moyen biso bangole 2006 wana photo senga bulimisa mama kimpavita o preparaka biso to komi le 4 juillet kaka na neboy obengisaka tata soyo dianti auta na ngula noki mbangiste koko ya kala tangwa ye oyebisi ngai na meme na ngombe kinsuka mokili to yoka tango na meme na ngombe kinsuka na kuti papa simuki makangani atelemi na pike albi nazozela tata na ngai tata onoki mbangiste to koti na kati ndako tata wana pesi kadwa yaka nango papa lobi tata na ngai lokolo ye makambo ya ngolo esa ndenge nini esili papa ekusila mukolo nini bitumba oyo parce que loba yango nengo ye esili tata soyo danti kozonga tata wana ke kokufa papa oyeki bolembisa na biso ezala ya bana ezala biso batata lembisa biso okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo maloba ya bolimbisi esili sasa hivi tuzali kokota na bopesi bilembo ya bolimbisi bambuta na ba discours to bonga mapwete to ya kopesa bilembo ya bolimbisi epa ya nzambe na biso nzambe Molimo Santo ba discours nyonso papa mayimbi to kopesa tango na ye bongisa fleur pigeon discours bongisa ba discours nyonso ba discours botelema bokende kopesa ba discours fleur da fleur wapi fleur papa directeur général